Kenda partout. Donc, vraiment, franchement, j'ai adopté. Narocha n'a pas comme belé, mais les padres, comme on m'a amené dans les larati, les lois, on a été acheta. Nasala Cheta. Surtout les lois, on a tombé dans l'abîme. Tout le monde, Chétan. Même si maintenant Jésus de Nia, ça va que va Comment on a boumé Jésus de Nia, donc, on va faire une bâtiment bien dans Chétan. Ma bé ma casse. Comment on banane non. Ngai na Chétan, il était à la Cheta. Et ça y a pas de Barcelone, Barcelone, maison mère, tant de la maison mère. Bah, comme on a des alagats. Bah, colère, quand des alagats, bah, comme on a des alagats, bon, micro, on a mis Cheta. Et là, il se coche Cheta, on a des champs. Et là, Cheta, on a des gars, il y a Oyemba. Et ça, on a des bah, tu vas, bah, nous, quand c'est la montée, quoi. Ok, d'accord. C'est quoi, question, on a posé, question, on a sens T. Mais, et là, l'eau, on a eu, comment on va bosser pas, on a eu, c'est qu'on a eu des significations à monter. Mais il faut expliquer comment les lots. Il faut expliquer ensuite, comprendre, s'il te plaît. Oui. Papa Hervé, dis-moi, soupe on attend le lac Sénigno. Soupe on attend, ah, on a Kinshasa. Tout ça, bon, parce que là, whisky, moi, boye, et puis, on a Kinshasa, bon. On n'encourage pas ça, vraiment, franchement, moi, je suis vraiment contre de ça. Même là, bateau, je suis vraiment contre. Donc, soupe on attend, et zali, whisky, moi, boye, flash, boye, et zanga dose, quoi, en fait. Soro meliango na minute muke ba reconnaître au soupe. Ezana sininyo yo again yango ko aleki again. Ya ça donc aleki again donc again ba bien pelsa la moto mais wana sur leki. Et donc yango soro meliango donc même à l'eau du matin. Yango na soupe na tol. D'accord. Yo ba no kula oni. OK. Yo ba no ganza oni. Tu connais pas la signification na wote chilelo. Ah ya soupe na tol c'est simple. Et là whisky à mukie. D'accord. Ah, OK. Okinde. Omona kapo tinda demando mata yo pona ba donner na o. Biso to biboye. Jori boza ba vrai gaulois na minute oyo bolongwana mamba ba gigola ko eza ba distraction. Na minute oyo tokota na ba challenge totombola bizorbi. Totombola bizorbi, totombola le 24 juin, topanda sango wana pena to sala publicité ya makasi pona le 24 juin, kwa to za récite ya makasi ya stade de Martyr wana. Mais to tokende kana ba ventire ba oligola oyo na ba muto déjà kufi o. Ya to souffrir makasi. To souffrir makasi to la te mukolo wana. Dans la minute oh to ça net kutu biso to mone le côté matanga za bango déjà ba kufi déjà le quoi ba poti leader na biso déjà de buzo ba déjà to na tina monter rolela ka su mutu wana omona to na tina te déjà azana morgue dans la minute pena pato la muka penza to la muki biso nya surtout côté kuna ba challenge ya biso bien to sala ma ba challenge ya ba nzembo ba faire nya surtout ya ba manga ya wana nya surtout te la ngo ba bord omona Jericho pour les 24 Jericho to za pena na récite Jericho oui na biboya omoni faut respecter day donc après après mbalamo to robanda ma nazo nini donc gigo la wana za makila ferré s'il te plaît faut respecter en gros maramouane ezali mais faut respecter en tout temps bakokunda après nde mamoko parce que tout ça dans agence oyo banda propagande kalate to fouter un bon to eza yoka oui loba omoni gi à part non qu'il est qu'à faire avec un travailleur il y a quatre mouvements on comprend. Donc, autant il faut avoir un respect même, ok? Orly, on s'en fout avec des centres, tout le monde est un grand, jaloux, mimi. Mais, les Kamouyamoui, en tout cas, il faut mettre la c'était tout ça dans la montée. Parce que, maman a abattu. Donc, maman a bango, donc, a perdu des gens jeunes, a perdu des gens moins, donc, tout ça, goulois, mais, faut tout ça, moins contrôle, il y a rouloba. Parce que, vous êtes dans tout ça, pour faire. Donc, quoi mali matanga teka pour na nini pour faire mon denga déjà promotion avant non plus bagoula toya donc en plus ni na propagande ils en a tanango
Oui, il y a plusieurs salariés qui système. Papa, tu fais la père de moutons, guerre qui soldat. Yo solo ba, on a biso guerre qui soldat. Donc ça veut dire que soldat abimi mabe. Abimi mabe. Non. Biso to ba goloa. Biso ne to dans le terrain, abimi mabe. Papa, tout ça le roi ba wario te, ba wario nemba na ba compréhension. Vous comprenez? Biso ba goloa to na ba compréhension o te mutasa kufi. Donc muto a kufi za makila na yi. Donc il to les to zela et kundama. Après ce matin la date na biso o ya nini au monde mambo ya ba propagande même ya yeti mutora so totali wangila na fali fala ça ni propagande na dans 10 jours 15 jours mais biso to na 1 mois mon bimba o to sala donc presque 1 mois et demi to na ngo ya carnaval to sala ya mambo agence mambo c'est ça ko te biso to na kata boîte to ba mlinga ya la en tout cas moi pour na respect mon oui en tout cas ba goulois en tout cas na ba gladiator. Oui, vous avez famille à sphère et ma casse, vous soutenez, mais tout ça dans un soldat moko déjà à Talissi sur le Nicolo, en plus ça petit frère naïe ou à l'andi au faire articuler ma belle. Donc faut tout ça avoir respect na lo wana. Pour ne tout ça là il faut boyer. Batu nyonso o bazana se o ba Holanda biso ba bi moto abatama le kona maele. Batu so abata mbota ba life oyo. Donc faut pas mon appeler que oui, pour loi payer ils en a moins mawa na ndenge ba ici. Mon qu'on a bango ya soldat na bango. Donc après matanga le to bine to recharger na batu nyonso to na bambuyema. D'abord la minute tout on tient pour tout l'excellent day. Mais maître, on soit lui maître. Na lobi maître, na lobi ma bête. Mais petit Orly, il fera dans la idée na butu na yeke. Ndi to na matanga kuna oki matana émission tena ke do ba déport fait quoi. Puis on a maïs. Maître, tika pe de lobi déjà. Tika sabi se beto ba tika pe ma loba maître. Giaza moi. Orly a zali ko la biso. C'est beaucoup fini Orly, beaucoup ba Orly. On s'en fout de ça. Parce qu'il n'y a pas de la monnaie roi Mathias pour bas. Donc la monnaie roi Kaye. On comprend. N'a italinga te pour na Orly. Mais quand on défendre des pour na moto na tchelongé na profil. Donc, à ça déjà. Maître, excuse, pardon, à Sengi. Maître, au monde, il y a une équipe bête, match joueur, moi, pour faire une équipe. Mais tant que tu as la Ligue des Champions, tu as suspendre la Ligue des Champions, tu pour n'avoir pas condamner un joueur, on a fait tout ça. Oui, pardon, quand si on a été maître, on peut s'en avoir moins chance. On peut s'en avoir moins chance. Joueur à Koufi, tu retiens la mort, mais biso kuna to saka ba entraînement. Pour te beta match wana na Real de Madrid, to beta match wana na nini? Pour to za réussite malamu. Ndeko a Koufi. Famille pe kande pe basana pe bango pe ba olandila makambo ade. Artiste balela ka na luembo. To kende pa na ndenga bien. Artiste balela ka na luembo. Balela ka ete ke biso to ba théâtre ete. To préparer stade wana. To c'est la campagne pour Moukola, on appelle la carte stade, tantôt peut te une minute à silence pour naïe. C'est ça. Oh mon na kata stade ande mto sala pena ke makamu ke to lele kutu na ndenga bien na ndenge oyo zolo bilana. Ba biso ko vanda te ke to zela ke te lendi te. Yo lobi agence ezali. Oui, agence ezali wana ezali na force ya yemoko leader. Mais biso pe sikoyo ba ngolo pe photo la ke biso pe to contribuer pe na ndenge na biso. Donc côté biso pe to zali pe on a minute to ba takola la te to za pe batu mota maître bi ke eloko so raté tantôt yoko dame badi mais biso to lia fufuté to korobi makutu pe na ba palete. Yo korobi na ba palete. Donc ça pena ke okangi na chombo donc o mona ke makambu donc o mona ke makambu simbité. Désolé moi ma sécurité. Le biso to ça les loko moko boye o ezapena ke tembe niepe na kande bongo non histoire ngwe sili donc muto ko ya pena mbala sima ba esa bi ke pour ça les loko il faut beta yo kana concert non faire il faut beta soto le ngoli no plein wana donc il faut ala kisa mokili ke ba yemba kande boye babanda kabwe batsuka kabwe spectacle pesa kitoko donc c'est la meilleur événement o ekoleka be événement nyonso maintenant nyonso ba kate Jericho agence ezali totika no makama matanga eza boye na boye mais ba Orly baza ba danger ye pas sali promotion makasi ya nini aya wana sana ba matanga ngope babi bakunda ngolendi mais biso ba gola to bi tokola la te biso kuna ba olela matanga mais biso koto to préparer ba arme biso kuna kaka do sango kaka au moins tant biso
penia surtout ka matanga yango ne ba jane so di makawana kinganda lobi ali mais bango faut pas sentir bien que matanga ezali mais ba golo bazana kati ya guerre kuna bango tu donne makambo wana etali bango te le 24 ba Brazzaville ba koya ba ngolais ba koya côté kuna na Europe batu ba koya ba nini ekoza sombele suka bisanga tini banda ba kotia ba l'écran géant les roses somme donc mutunyo toto pesa produit promotion na ndenge no donc ba challenge ya bizorbi wana yango nde biso to linga ko pena de kanga YouTube kangi partout Instagram tout donc congolais côté ata mutu abaki ke na okindi na stade na te mais amonika kete ba fa na faire ba danger donc il faut na ke non ata na likambango ezandeni omoni ne idéologie zalaka le maître arabe pas arabe a koufi histoire évidée total là-bas au bazali to batela bango donc o azali pena donc rigola donc ngonga yango e travailler na makambo rigola papa me permettre maître na bien maître nga na lo bila keke oyebi nde toaboye mpona nu so biso tu toza boye toboyi te ma moto bana raison leki nani moto adaye aza pire leki oyo fere atikeli mabele mais fo oyebake biso so ngai na oyo tobandi olela yebake fere alela suku makasi il faut biso esa biso mpasi na sa motema mais tooseka pourtant bato oyo bana mpasi mais parce que soka yo leli nga aleli fere alela plus ke biso okoma me opesa microbe eva eya su te ekomake buzoba c'est que biso nde toaboye tozolela na sa motema me na elogi boye tozoseka tozobeta manzanza tozobwaka banzungu likolo c'est que il faut tobimisa yango na miso ya bato boye tolakisaka parce que yo soko olelika maître yo nde oza bra moto afere boye soka yo mekotangisa ma ya misu ve okiti omata ate opesi fere nini boye ayemba te yo il faut seka pena monake neni maître oseka boye te c'est que motivation mwasi tokende ta tokoma kuna soit au comme à la 4 heures, soit au comme à 5 heures, après tu vas nous là, mais ça c'est déjà, nous on a déjà tourné, on va voir qu'on a triomphé, les gens on a les soutiens, c'est vraiment que tu n'as parlé du peuple, kuna tu vraiment du matin, va ligne wala kuna, wana pena tu comprends que les aboués, matanga, wana sur le baluki. Ce que ça va il la mettre, les absolument quand tu vas nous la mettre. Et si li ba biye wana ba tusu ba kato angana ke nga kuna te kolela ba faza pe ba profiter ba wangile pe kuna ba ngomba ba po iba parce que ba ngomba bela ba na maladie ba lela nous ce que quand on a colère tant tu en as colère toi dans mobile toi da plein ba comprendre kuna faut que te ba da plein ba motiver pour na jeune bango toi là oui c'est ba muto ke biso toi na même ok soda na kati ya guerre to ba kufeli soda le la raté ba kundi ba leki encore to bana quelque part lo ba mais c'est la loi to bana quelque lo bana pe na potsa lo ba mto to potsa bonjour à tous bonjour ma quelque bonjour bon ngana gauloise d'abord je me présente identité en wana gauloise ya lobby à lelo ya pour toujours. Beaucoup de personnes qui pensent que pendant que na leader na biso za na passe biso toto sekeza bongote jamais na mataki za ba bazolela faut zapena ba ba ye pour ba consoler. Toza na ba passe mibale ya ke Guy azalaki chanteur père son âme azalaki chanteur musicien ya mouvement na biso en même temps un petit frère ya leader na biso vous voyez c'est comme ça donc toza na double douleur wana bato bakanisa te nde toza na biso toza sa ba live au moment faire avant azolela matanga te ya azalaki musicien azalaki na carrière na ye faire epatika le vivant na carrière na ye il faut poursuivre. Donc, tout le monde c'est qu'on a cédé, et à son âme déjà qui c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui a repris. Donc, on a matin à écouler, Kabiso to continuer. Oh, événement, to continuer à préparer événement à Biso parce que ni pleurer, ça fait mal, mais pas gaulois bola la tête. Bokanga maboko te, bokanga misu te, botika toujours branché. Topesa bango espace te totikela bango na espace te baloba soki basala nini wana te biso tozala toujours debout ya kosala propagande na biso ya continue eza événement na biso parce que faire aza na carrière na ye so bino bafani bolalisi parce que azwi matanga ezalaka mpasi mpona biso donc gaulois nyonso continue amisi akufi na loyembo tolela bongo
Bah, ça fait un peu attention, mon abonnement a couché, bah, les là, et puis, quand on a bien, bah, donc, c'est comme ça, si, va la vie. Et ça, tu te comprends, ma cataphalte, bah, dit qu'on est la thé, qu'on est la musique. Parce que dans ce stade, on a quand des frères à outils, qu'on n'a pas. Pour ça, les spectacles, le moka wana. Parce que là, qui me dit donc, comme si vous voyez, ça va tout le monde, c'est la matin, parce que matin, ils ont les canons déjà. Tout ça, ce qui est vendredi. Tout ce qu'on doit préparer un peu aux années, la bicho. Si. Ouais, Bon, c'est ça. quand même, nani, mais quelqu'un au solo ba. Ouais. Ah bon, mais le gars n'a pas qui ça, n'a contredit binoté. Vous comprenez? N'a problème les années. Au moins, nani frère ou nani la loi a soulevé peu pour mourir bien. Jéricho pas soulevé peu pour mourir bien. Mais ce que le problème à Jéricho est gagné. Et ça dit que à tout le monde m'a matanga on a des secondes monter et puis ça qui m'a bien. Et moi, on a été toi, on a voilà, c'est ça. Yango mona qui yoka, yango mona qui ke nga na sala qui na sa mo intervention moi mon kepo na bongisa po nde tout ça ma boye bino boka sa te ke bino boka sa te po batte belé bazolanda biso misu boyebi bango te nga na mona bango misu na se ya. On comprend? Ah ben na moi da misu na se voilà, il faut to ba neni o sala ba live na biso po parce que to petit si muta sa promotion te mutu nyonso na droit sa promotion. On comprend? Mais likamunde ce que toujours loba nga na obeta c'était quand likambo day pour parce que likambo orli go là ba loba nebo ba sala ba nebo nga moi on s'en fout de ça parce que eloko ya sali na moni azada mungunda donc ça balusi da manduki et pas na biso ba golois et pas même ya famille va faire biologique tu vois. Donc likambo nga na lobeta c'était miga likambo ya matanga donc na matanga et bembe jamais moi il va négliger makamuna ya on a ba ki ke ndenge za boye qui le roi bazo kunde kalate à d'ici mardi awa et vous allez bien donc continuer makamuna so mususu mais et qui c'était que Gaulois ça la promotion et qui c'était que Gaulois à ça la challenge là ou bien soit à bisobé qui c'était pour nous toujours passer la promotion likambo agence na ba ki po parce que biso doit unique ba tout ici idée ya kopesa agence et en plus agence na biso ya ba agence oyo ya Congo Kinshasa te ya Brazzaville donc des baza bo bala nzela na minute ba sibaye pour parce que ba pour consoler pour la faire après maintenant apparemment bon la promotion c'est ça en fait magama martyr longa na sabino bozo na ma sécurité martyr wana faire za moumbu a moteke qui tsa ya mabele na bango biso na ba luba ba swahili ba Congo banani tout ça ba pa na Kinshasa wana Kinshasa ça ba faire mboka na bango donc ça veut dire na mina lo ba troté ceux qui la loi le ba qui est on a besoin ceux qui stade ngo oke na ngo wapi na nani na Kasavubu toke na ngo Kasavubu na lingwala et kozaka wana me bozaka inondé eza plein au déplacement et ça vous donne à toi mais on est pas Congo déplacement fait toi même toi même mangoli moi na jabana ba omo eza na ka wana ne to ndane ba déplacer ngote et ala na copine akili biko ndego ta petit et ça pour des tilibana ba te ba écran géant ba eza na ka pa ne bujata mukete aussi ça conseille bo ti konga wana biso to ba to ninga na ta mukete oh to chomba wana bebe abeta 12 martyrs abimi pena 6h to 7h to tindi quand tu es dans lingwala to maso Kasavubu après tu la lisango wana ba pilete po parce que to na ba kwado te na Kinshasa to chango ba singa yo mona to chango ba singa to tindi quand pas to lebele to luela ngo ba ka morte ba kikalungu okende kanja ngo pena kadena mo de so ko ta ko ta le tude ta ils en ont wana le roi qui quoi foire bino nyosu bo wa kolia masango foire bokei mama kati tika distraction na seso za lo sa te ke ndo teka mama donc biso bagolwa to battement to solara bien le quoi faire ko la mo solara bien na zo chance na vie okutane deux fois za ya mo azara très calme donc avant fan de silence mais so abandi ko mon fort a maman la comédien mais ya mo solara bien azar respect tout ça donc avec beaucoup d'amour. Donc, n'importe qui soit bagolwa pe tous appellent quoi email quoi ils m'ont fait un goal à bien la bateau. Donc, au soli vraiment bien mettre na CP lindengo na yokio
Donc, courage à toi, Kaya. Biso surtout bandeko na yo, toza toujours na sima na yo. Biso surtout tozwi choc. Il y a repère des jeunes frères. Donc, il y a mon bien, En tout cas, pays, quoi. Ça fait mal, mais nous sommes toujours ensemble. En tout cas, ma frère est vraiment motema ne mingi za na ba Gaulois na ba Gauloises na ba gladiateur. Même fois tout va ni aloba eloko wana. Vous comprenez? Donc azarama sig na bino pa mona magewi na simane ma ana mon pépé ngone ya bino ba Gaulois na ba Gauloises na ba gladiateur. Bolinga la bino beaucoup tanno ba débat pour so papa pambate. Po biso to koza na ba jelo wa ba warrior te. Biso so totali bien. Ba Gaulois ba na façon na bango mo bazala nango. Vous comprenez? Donc ba wangi la pe ba na façon na bango. Ba spiritas to ko tanga te po nanu ya komino na makambo wana te. Lelo pe to sko to moni susu waze kwa pe susu ye pa komisu na oya ye waze kwa. Abini. Hein? Abini. Abona ba kritia. Yete pardon yete soki tokomi bena na ye donc wana sike tomi botoki tokomi mapapa biso tokomi mapapa yete azoluka eloko moko mpe pako mapene yete sikoyo naloba bino eloko moko ye moko alobaki aza Gaulois seke bakritie wana ba bakoko na biso wana Constantin Mamsusu pardon asala ba livre bien pardon akoma makasi oyo na ko sauter le couteau mabete obi ke vient na sali conférence de presse à Marty ana date nanu musika abandi de la promotion déjà andoki akota kana bana ya kan babenga ngoni kan vitamine ye na 17 ka wana na bana kan vitamine matondika na 17 na 17 wana bana kan vitamine ya lo baka ta 3 personnes baza mais sans la beta ka na stade comme la comédie na la yemoko te alobi aza a changer maloba aza sunani ali ba critiquer baza na presse baza na tous les 26 communes na fikin to mona bango te kwani au 26 communes na abeta ba fikin kuna kwani akata ba concert ba 2h ba 1h wana comédien biso toyebi Joana bien azoluka mupe omoni nda bando luka biso bandakala palais du peuple alingi aloba asala bwangi aloba azoni ngaka donc bien to cheka akoma ba livre bien asala ba livre bien domaine ya ngwana ya mtaba programme asala ba livre bien ba livre n'était camarade biso za la nga kota ba bibliothèque toi Paris na mona livre n'était atekela ngo bana homme étudiant homme aboma orchestre kenda quartier latin akende kuna koma soki bus ya sindi azoba moi rando ane banda ko fula ndo pese moi gaza ko pesa mbote patata na msako bakisa suki na call zoba wana maele te biso to Holanda ete akende ka kuna lokwa akoma mwana msala kofi kuna sinja simbisake micro so concentré makambo na biso stade eza lobby biso lelo dia toyola libanda stade déjà plein full mobondo toye wana déjà plein tango ezotana ngakuna osenga ata leta fongolaka stade yango ata 15 afongolaka 15 na osenga bino ba Gaulois ba Gaulois faut motivation ça makasi pour na papa Hervé ba challenge wana ba biso ba osala basa na bango donc ils a nous tous contribuer à la promotion entre temps biso à Toulouse là pour matanga wana pour une semaine prochaine et où mais là on peut après on a tout bandi par activité na biso c'est ça et pour na lundi te mardi j'espère mardi parce que faut ma Maria qui t'a kunaya on va reconnaître ça absence à moi na été maman na été maman na ifaza là obligé maman zanvi et maman oya to tokozala tokoparticiper na makambo nyonso tu ndenge ekende me na niveau ya bareseau sociaux mbangaka ya danger
il faut que le baka kosala ba wana fezala babilo fezala na réseau sociaux basala ngo pona loba no réseau sociaux basala pona batia basala pona bato bakomaka bato balobaka pe babikolo yo faut motiver pe na ba live trop ah botapotaka Muscador aza wana donc soka ti live directement faut botakaka boya kana po parce que na minute onera mabwe ba live oyo ils ont sapé bien pour ba ko tchon na ba YouTube on comprendre ba otala vraiment motivation il y a ba gaulois on comprendre c'est ça en fait faut pour cela trop donc même ata ni la loi soko sali au coach live sali to koya to coach nani Jericho sali to coach Muscador asulu na pokwa pe fubu zala donc na pokwa kele parce que biso non ça l'effort rappelle tout ça la j'ai ngo wana sikoyo na pokwa na Muscador on faut tout na Muscador et à 21h Dali na sengelo. Parce que biso na bino na toi 4 heures du temps. Faut qu'on a calculé kaka 4 heures na biso na bino na biso to za ba 16 heures. Yo ça pays ni. Na bien. Na te kona ngena sengelo. Na Brésil. Vike maman papa. Na France toi 14 et bino wa herni. Biso toi 9h31. Ah ouais, est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer 9h31. Ah, puis bois tongo. Biso toi tongo to cha kwa sikona la mwina mbet na maman na mwela fa Muscador. Na aka bonne na ndo lela effort ba série mo boye me ve na nga sikona bungisa chombo. To na mone nga bien ve na nga ba ndo lela mbet ba discours ali na mo boye nga na nga ve na nga. Ya moye na bien, c'est nga na pas d'en faire. Ouais. Pas d'en faire. Ouais. Moi j'ai une proposition en fait. Ouais. Nalina lobe étant donné que ma mariée Aza Awa nano akekinte. Batie ça lelo na vitré. Pourquoi ne pas bateau baza na Europe bokendende matanga? Ce beau fongola ba live pour fongoleli ba live na matanga et ezala beaucoup mieux. Parce que cette famille a soutien. Ah bon, omoni na vitré za nde organisation ya makambo ya loba bati za ni na famille te eza organisation bato staff mais organisation là, je sais que parmi la famille na bango vu qu'il y a des tiraillements peut-être maman Marie a olinga kozala na te pona yaza maman yebika ba téléphone mais chéri akoki kozala wana nga franchement eloko na olinga na sepela pona pe esa mobilisation ba kolwa Muscador au memi oka ne choke boîte au comprendre bokende kuna au moins na salle sala ke ba golwa ba zebele ba soutenir faire quoi. Mais oui, bah, vous avez bien dans la salle. Et à vendredi, les lots. Alors là, ça c'est bien. Après, c'est bien. Muscador, personne qui peut faire son compte sur place, au salon peut sur place et ça. Pourquoi la bino ba live la bino mais na matanga. Et ça peut bien s'opposer na temps quoi. Quand ça peut na temps na yo beti tout kuna biso peut moi appelle les ça il appelle la vie. Mais attends lelo so aza attente et ça lelo na lobby samedi attends lobby et ça quand t'es un problème voilà ce qu'on te repère ça nous suite lobby parce que au moni na rollinga to lo banon maman boité ta que non to concrété. Ah ouais, il y a bien Arlette au lobby. Et ça m'a ça bien mais là il non live à l'autre ça on a pourquoi après c'est ma lobby et il faut ça un peu mon panchouan. Mais ça les bandits à partir à lobby pourquoi qu'on fait la live na nini alors que ça la matanga ezali. Si na ba live nini parce que ba bateau net baza ba Paris ça la matanga ezali. Au place pour qu'on se retrouver binoni ensemble. Pourquoi ouvert des lives en fait? Parce que moi sincèrement que non c'est dans la déga ba musicien. Te wana on va pour bateau baza à Paris. C'est que na kata matanga mutoko fongola live. Lobi to zena live en Fabrice. Azaki kuna salle na kin kuna mafongolela biso live mutako fongola na ye ozalo pe na matanga. Batu ba lo ba yo ko kanga micro na yo. En fait ils ont au moni na ba neti franchement il faut se dire les choses. Au moni so eza ba groupe mususu, ba orchestre mususu, eza ke ba benga na pena ke to zala wana na salle. Donc ça a plus mobilisation ya bongo que ba live. Ba live attend après enterrement on continuera toujours des lives. Mais c'est quoi donc ça l'impact bien. Mère Arlette, nous surtout ça même dans la live, même que ça la kuna, nous sommes à la live. Nous sommes à la live. Et nous le bateau va sur ça na Congo na kata salle
On comprend. Biso peut que maman non, il y a un problème té. Faut parce que non, tu m'as pas compris na lobby hein. Beaucoup qui cause la peine à matanga au fongoli na live. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais maître pas na raison, c'est que le long on a boutu photo ça na ba live le long na boutu. Le long na nous. Tokoye bandingi ni toko ça dans live avec conclusion après. Bato ba ok kuna, bato ba zana tamba ke kuna pe lobi pe to landa pe ka kuna. Ah ouais, c'est ça. C'est que pour aller voir des ça il est bien. Na butu ndeza moi bien pour na bande ko musuba musika. Ba banda pays, ba ko soit suite pas na biso na Muscador, et ça moi c'est bon. Comme ça lobby sikonde, là ina Muscador to kangama to zampanjo kuna. Et ça bien. D'accord. Normalement lelo vraiment tout ça il dans un programme on a kuna lelo. Vous comprenez? Donc lelo tono makamunde to annoncer déjà dans soir à partir de 21h Muscador sera démarrer live. To solo li to suba conclusion après sur ma lobby ne to ko annoncer bino ke to kozala mpanju wana et ça peut moi c'est bon on a peut bâtonner bazo le la gui ah donc c'est bon quoi et permettre pas tout so ba dans la province même so ba na ba Bruxelles ba ya quitter ba on en direct ah bon mon maître ouais c'est ça biso doser la on calculer ka ba to na biso comme 16h. 16h, 15h, nous avons 20h. Bon, 16h, 16h, 17h, tout le monde a 21h. On compte déjà dans le Rabino. Ouais, si. On a abonné sur le compte. Ouais. Moi, na bango suka na pa bia oya. Hein? Ah, moi, na bango na suka. Wana on a évité pour parce que ma mounion c'était ya petit na bango suka wana. Mais pas le oya. Mais bien sûr, Fakendi, sera qui était peut-être hier au Chikala Pia, on a pas petit moussous. C'est ça. Ah, ma kadi, ma petit, bah, on a sauté. Mais Moutoula, la droite, là, ok, ne maka, c'est ça, maman, Moutabotier. Jérémy, pas contre si vous, non, tu me payez dans ces tout nous cahiers. À côté, à l'oba. Jérémy, a combo à Bible, elle est sous ma théa. Ah, mais ma Bible, ah, t'es. Jésus. Bonjour, Jésus. Maintenant, s'abonner à compte, hein? On s'abonne, hein? Bonjour. Jérémy Ozolo Baté, au Méminini. Jérémy, bonjour. Jérémy, on a fini, on a moi, si on a assez, on a sogi shaki, sogi shati, sogi nai. Wanangati. Pesa idée, non, Jérémy. Pesa idée, toi, qu'on a idée. Voilà, bon, parce que ça, la moi bien que. Moment où biso doit na poster artiste avant d'akimia doto consuler artiste et ba makambo ya pamba to chango musika parce que sungana ngo artiste était ozomona et sunga artiste était ça la même la butu ya koti o boyete artiste na poster akimia tala elo ko jali ka moi mukete ya déjà mbali na musique ya Congo donc sunga ka artiste mingi na ngana loba ya mwana to tika na ba polémique mike o biso stay artiste soka za forme soka artiste za forme tendeni ya kobeta ngo esi bateto soutenir yango na ngai na ndenga mabete na ngana ba ya mwana il faut soutenir wana Jérémy ndeto mema na idéologie ko soutenir nyonso to ya na kati ya ko soutenir to lobi bien que to la peine matanga mais to kotika te promotion to kotika te ko panza sango ya le 24 juin omona sango stade to tika ko panza ngote to ana kati ya wana soda te omoni soda tango boza na kati ya zamba bobunda guerre muninga kozwa lisasi boche na lipeka mesoka kufi bamemaka bembana te kande mdefenso ngaka mboka te ka wana kaka ke bovidane na ye botumboli ka mwanini bokundi boleki po tozana na besoin nanu ya kobotola nanu mboka ezonga na kimia eza bongo biso toadia na kati ya guerre soda moko akufi ana tanda tolela matanga me ana tanda kuna tozotake ba rebelle omona système ba guerre biso tosala yango wana dato bunda ba guerre mo ba benga pena ke ba double revolver Milo mo ya bongo
Nde eza na moto wana souci ndeko. Tu wana souci ndeko ndeko. Ah loba. Oui que artiste excusez. Oui que artiste na lobité. To c'est la table mon artiste. Oui que ça les très important pour calmer ma calmer chose bima awa. Normalement faut artiste la lobate no komoko. Nyonso tu wana tozo zela artiste na minute wa ko lobelo côté ah na kati ya pasi ah kati ya douleur babilo mususu tango yo kango ke na ba réseaux sociaux kuna ba golano baza kati ya kotomboka babige malgré matanga pasi evandi bana mitema mais baza na kati ka ya route ya nzela oyo tikaki wana bazo kende nango na ba vitesse et mon repé ezongisa ka mémoire mutu normal atala bia bana mai babilo kwana pepe saka ba santé pepe saka pe ndo azongi pena de énergie pene zongi omona l'artiste confiance na pene ali bosoka nende ko mo uta ko loba ah confiance ni za maboko maître mtalo olwana peka ndenge la loi loba kike soki toki ke to mani ah sko peka nde peka ni la loi loba ki ah omona soki to zibena ke ki pasi wana to tout ozika to lati se matanga ndio bondo ko ke kola ando kanga mapapamba na ye ben fa yo kapena ke kuna na kati pena ba charge so nga kaka moto zo ba golo ba pena na kanda ba bikutu doki eloko pesi bango pena do kanda no dey nonu ya mutu na bango nenga kufi yango siko ba koti si do ba bando bunda siko guerre mo ya mabe guerre pena changer pena forme donc ici c'est pas comme tambola pena doki ni kolo na se na yebi so bo ma omoni challenge na biso ode bizorbi ando beta fo koleka tous les challenges mais moi na virus aki abimisi challenge na bango mo ya tindi de basimental ba beta na eza ya ba wanyila engolo mutana concentration mon esprit à comprendre que comme ça la challenge a bilo kwana te parce qu'au fil des mesures au sala eloko no la sentiment sentimental wana to kunda pe biso mo bizorbi na biso bon wana eza ya ba wanyila moi na virus mutabeta kinzembo wana omona batisu babeto baye bateke bo bana so babeta ngoto eyo bunga pe bo ba kwa changer la bosse ni challenge ba komo kubeta challenge ya bizorbi la loi omoni bizorbi ezeloko moko boye batu mingi ba comprendre ngote bizorbi eza makasi na sens nini o pasike ba peso ba fara na oyo ba yaki na mopepa mabe reprendre ils ont bébé tu vas m'battre le mouille bango tout hein Olo batia okati maître donc babiloko ah parce que n'a un message moi voilà donc bizorbi ninge zawana au mobile wana il n'y a au moins elimwe ils sont sous la circulation de challenge à bizorbi kaka o babilo to betana evri wana surtout ya malembe de muteye lisusu o casser sous ma presque tout et ça maintenant donc to beti to sali clip na to beti concert à live kaka toujours ba concert à live les mutu zo menacer ba biloko nyonso ba tutu bana kleboa zela ka to si so kunda nani ya makambo ya digital yo zelo zela to bo manaza kana bana yo so linde bongo ah sala ngana bina ngai ndaye ku ba challenge ba twana donc na ko linga te su ba no so ba golo bina ko ya na sens te ba mini il faut beaucoup concentrer biloko wana so njembo wana so rythme na beta na kudu ngakude na le kaka ngo rapide kudu net kuna yebia ngote kuna ne yo kana kwa yo yebisa ngai uzo kango lisusu uzo kango engene yandi na façon moko boye mais elimwe izo kana batika buso ba nini biloko boko bina biloko na bino na ba manzanza na banda kuna bino ba leki na bino biso to constater biso bino ma partout à comprendre attends on ya malembe amona ga dance so dona ndela la précision balani bizorbi ba chinois ba vietnamien ba japonais ba to kolonio so bobi non
Oh, ngana landango partout na YouTube partout. Tous les cols bini yango. Brésilien ah bazo binango bazo ko ba mona ga loketo so baluka me ba yeba te ba lo ba ni me ota pe Brésilien zo ni atanga bien. Yo mona ga loketo kende ga bongo. Ah ça moi. Na lobi atala Kims na momine ba ko kiti ba bino na katakar. Nani momi opena ni Blanche Bailey mon star ivoirien oh abeti pe challenge na mo azo mona wa batia te mo di ça makasse surtout soko linga na Jésus beta maboko azo mun so Congo Bon, ngai na kiti na tiki bino po na osape mwa makamo baninga pe msuba kota. Merci. Mais tu as quitté ça, pardon. Il faut que nous détailler par exemple. Tuchikali hawa. Bawangi la mwa bazaki na se na mona bando comme belé bakie bango moko. Papa katit. Bayebi ke bizorbe meli ba. Papa, soki bomoni bawangi la bamanti bo bloka bango ko. Soki bazo finga na se bo bloka bango. Mwana moka biso ndeti biso na ba live na bango tangu bango ba finga biso. Soki ngai nana nazalaka so na oleka na moni live ba ofinga biso ngape na fini bango na se ba umisa te ba bloquer directement. Oui, ko bloquer bango oui. Mais il faut que oui, ba bloquer directement. Donc ce que Monica wangi la komi ko finga, il faut ko bloquer. Oui. Vraiment. Il faut ko bloquer ko bazo ko na biso awa to sa live na biso to lo ba kombo ya mutute. To beta lisolo te ke o ba garçon mo we ba che ba vernia no akuna to lo bite to lo ba te ke ba garçon mo we ba komi ba kifolenge likolo ya ba iPhone Pro Max to lo ba te to lo ba ka makamna biso ya matanga na biso zomo bango ne ba obe biso mboka bandeko na biso basi ba komo tula na banda kuliko na bango to beta ka masolo na biso. Madame Macron a dit. Mais bango ba oya ana live na biso ba komi ko finga biso on dirait to tanga kombo na bango. Bani longo sala te ba osela to sa po balanda. Ata ba pesa ba pesa mekondola ba kondola sana oseka no. Au moins écoute tu ils ont bien façonné vraiment trop que Jean Ratika Hervé. Voilà quoi changer famille go. Ngakutu si ndenge apresenta ba condolence wana ezaki on dirait ba condolence moko forcé. On dirait ba yebisa ki ya koma kaka omoni koma kaka. Ya wana omoni ekoma mabo ngakutu pona ngape na so ina zaki ye. Ndenge na koma na ngati. Pona esekusi pe gite. Moni oui, et c'est que si payé na bien nana yenda azana ata souhaiter ba mes condoléances te n'esprit déjà wengo déjà Jésus azala na ngo elinga lobele ni chaud ni froid parce que ni chaud ni froid omoni ye moko ndenga azana yebi ki e ferré omoni te orli kuta leli alobi faire azo mema ki 12 tina famille 12 ba wana tala webi papa Hervé Adam tumoko ya jaloux mukolo moko abuzoba ona mikolo na komo benga ye fakwa en tout cas boli misaka bande ko na komo benga ye fakwa kigola wana tolongoli yango mba moko et puis azo kimande dépasse na bien ava kende atika mongo pe a contribution à matanga azo banga nde azo alingi na kima dépense c'est ça to yebi bien alors to sala boy to kipe ba détracteur c'est o ba oyo balingi ba yoki non en tout cas mes condoléances na Hervé en tout cas bango bazaka bande ba complexé
tokipe bango te tosala makambo na biso tolela ndeko na biso atisa munene soki nazalaki ata te ezala nabeta vocal ya Gigola totia bavocal ne mpe ezala bien non bomoni yango ndeni parce que nana boye nasalaki bavocal te boyebi papa bolimbisanga eza yo mwana mama bolimbisanga papa bolimbisanga bapapa bolimbisanga toza na mawa mais sikoyo tozonga na nsima nano Gigola azalaki na orchestre epa Ferré epa papa Hervé azalaki bien azalaki kolia soko otali na bemission azoloba ndeko na nga na uti ota émission moko eleka kala alobi ndeko na nga ata kutu aza na mabe azaka ndeko na nga batuni balobi malgré yo posala ye badega banini bani abi te wana eza badésert na ngai wana eza libanda miziki eza badésert na nga vi mais na kati ya miziki aza ndeko na nga bon ndeko yango soki kasi par exemple Gigola azalaki ndeti na orchestre mosusu ndenge azalaki koloba ke aboyanga nakende pa Kofi soki kasi akufelaki epa Kofi elinga olobama kaka ke Ferré Gola moto alie ye to ezolobama Ferré Gola alie ye mpo nazalaki na orchestre Jet Set na bien maître azalaki wana Sandero non c'est faux Guy abandonne kobeta na ba orchestre mo ya ba koto ya ngiri mais normalement ma Ferré andoli ngagia sa ma musique te pour ayebi ba conséquences à musique ndenge zala vous comprenez même poto ya liboso to ngayaka awa o bayaka Hollande Ferré ngara tika même na o ya nini ya même na o ya nini ya Zénith de Paris o to betara awa anga pas tika la po Ferré ngara mina continuer par petit le roi Guy a rappelé moi Maël vous comprenez anga continuer moi anga tika pas continuer on met petit mais Guy yé alingera toujours nous les nini atika qui parce que Guy azaki teti makasi hein papa limbisanga nanu natuna question mona ndenga mabete est-ce que Guy pe azaki Gola mpona na uti mona programme amata aza shungu Gola ezali Ferré na Orly na Thierry baza papa moko omoni sikoyo ke Orly Gola aza motema mabe aleki bongo ayende kotia nde division nde donc asaleli yango na kimotema mabe donc faire allier Guy Gola mpona aza mwana papa na bango te Orly abanda combattre Ferré banda kala banda na bobungwana na bango basulwa nyonso même na ngengi ti bayebi même biso moto yebi on comprend donc ça veut dire omoni tellement alingaka à gérer babiloko Ferré pas linga opese ba avantage wana te pour faire abinga sina bino na poto na sala onyo so continuer vina opo ozana ba foyeno ozana baba no msunga na bokola bango oko nous a apparaissé ndenge wana te donc yé même awa komena ba vimo bo ando linga même pour sala raté kaka Ferré fa foutila ke ba parler ba mwebele ba ni oh yo pas mieux de la poto mais non luka fina ndenge no ya Kenya luka vous comprenez donc et puis là le mec là bien maître à part ja ba député ba ministre wana déjà yeta ndo kuta ba ndo tshempe bala yo ka spena ba topike o petit frère ba ko leke pesa ba toucher ça ta mois 100 mois 200 mois 500 yo kutu OK musika omoni Orly wana abana ko stroke batu ano stroke batu mongo na kombo ya Ferré tala ni ya omoni ke ngara min ko bombelo ngine na barai na ba chapeau abisa ke lunga Ferré on comprend makasi bino momona ata na émission otendenga ayaki on dirait mutu mo asa bendi bafufu hein abendi bafufu donc akomi bien akomi siko bien le bon na kende siko ko affronter bango na minicho voiture azotambola yango eza wa eti mbongo a Ferré na façon ndenge ni po na dynastie mbongo ya bato azwaki 21000 asomba voiture ya 15000 ozo comprendre wana nyonso tu Ferré kaka mabe ozomona
Mais azolo ba émission ni est-ce que na zu permis nana excuse-moi nana voiture aina on a émission loli wana et avion on a mis na compte ya mamba faire na dynastie pe en plus mutu wana wa pesi mbongo wana faire pe muta pesi aje bon ça va joa mutu yebela mutu muta pesi mbongo muta sa l'onion do yel ngaba ça il est tout c'est un fainéant mec na bien bino watu wana France kuna yenda sana ana mukanda toni parce que na moni place moi lobo na banda ko azana mukanda azana mukanda mais passeport on est silaki passeport on est silaki na moni place moi lobo na sala ke na sala ka soute na parler na vani na zonga li su kayu siko yenda azana mukanda non azana akenda kin azaka ko leba RS azana mukanda vraiment mais siko ando sala ke passeport est kuna déjà ba pesa ka déjà mukanda musala déjà ye apesa libani pa bato basalelaka ye reprendre ye ndenge ezalaka na ye azwa ba pourcentage azalaka na batraitement na ye mo mosusu asalaka na mambo afere alors na barelation mosusu ya bagénéral mosusu bapesaki mpe bambongo na compte afere azoganye mbongo kaka na nsima kombo afere akenda seki mo babomana na fere akenda koskoke motu mo bo abima ko aye nde fere mais aye fere te reprendre